Lisolo ya Daniela Mosika Nandako Mwana moke abimi a se retrouvé pe libanda ya ndako likama monene away from home. Tobandi bongo 3e saison. Ah, ndenge mwana moke a se retrouvé liboso bakuluna aloba malamu eko suka wapi na lopango tomoni mopaya ye wana libanda za kotoke. Ah, bonjour madame. Bonjour. Nasungo na nini ko? Kombo langa Ego. Nasalaka na bureau ya madame Lovette Ezo. Nauti na bureau na ye pe na komona ye. Yaka kota. Voilà, auti na bureau ayeko répondre na madame na ye. S'il vous plaît, yaka vanda wana. Comme ça na annoncé que ozali wana yebisa ye amona yo. Mama oyo to yebi ameminga mbopo mikolo yo mwana moke abungi ka boyi. Tia bungi ba yebite esika zali. Mopaya pe aye koluka ye. Madame, na yena ba document oyo poyo o signé. Alors, avant to banda distribution na ba branche mosusu peto pesa bango marchandise na lingi otala pe vérifier auto sali na semaine oyo. Ba recette nyonso comme ça soko signé na sali pe na kangi ba continue sa moi comme ça na peso rapport moko. Yokanga Ego, pardon, na tangoko, nazana mutua osala makambo te, pardon. Nazana tempérament mabe. Il y a un problème, madame? Ma chère, mwana moke aiki kofanda awa nanda koyo. Ah, ba enlever ya za soute. Kutu na yebite na rotuna nani, message moko na zuite. Ah, limbi sanga po nango madame. Eboka si famille na yezo loba nini po na disparition ya mwana. Mutuka moko na bina famille na ye eza tanti na etina a voyager azawate nebi kututene ndeni no yebise makamba boy. Ah, olobike Daniela kombo monango? Oui Daniela. Petanti na ye kombo netina? Oui bien sûr. E ba kombo ka pamba mutasutuki c'est ka yebi famille yango. Ye pas eu téléphone. Est-ce que par hasard, moi na moi si ozo belanga yete eza ye oyebi mwanango eza yete pardon azande ko nangati à vrai dire avant de nanga yi azana tina parce que tina za pembe na école na bango Daniela nanga moki ba enlever ye aza wapio ba enlever ye nako ya ayoki sango tala bisika kei yozo tike kaka na kati ya mutu koyo mwana azaka mayele mingi soka kangami awa to akufia wa toza na problème ozana ile nini webeteke mwana mwasi oyo aleki mayele akotia na ngambu akimi déjà une fois ide malamu to kangele na coffre bon ça va ce te permettre mwana mwasi oyo akima azana mayele mingi to mone susu tembalo oyo to ko bunge libela Daniela kangami na maboko ya ba criminel kop na bango to ebite ko mema ye Daniela wapi nzoka tantine Ego na sima lelaka na ye Daniela atali photo nzoka bapese sango Daniela mwana moke abungi ye petangwa tali photo abandi kolela. Voilà bazo banga bayoka sango mabe po mokili o se baby esika moko totala boye mwana moko wa mwasi mwana moko wa mobali na loyembo ya mawa na elongi pe ya matanga banoyo bazana ndaku na bango to wapi po balela kaboye yoka kombo na Yesu Masiya banzembo nyonso kaka délivrance c'est que baza quelque part bisika bakana kate pona ajo mwana koza nesengo kaka eloko mawa na yebite soki nini mais soki bazana mawa c'est que bazana likambo nzoka bamemi pe mosusu yeyo ayesika Daniela aye akomi 3e donc eza jeune na bango babanda musala okala bato yo balukaka bana soit ya koteka to pe ya ba trafic mosusu ekosuka wapi eboko kombono nani o nyo omoni beka zolo bate tozonga na ndako mama za na ngambo responsabilité azwaki elukeli likambo Daniela aza wapi la police akoti likambo oyo
Allô? Na yebi déjà. Oyebi mutagobenga. Yo nani kasi? Yo kanga malamu. Tozana Daniela na maboko na biso. Asa très bien. Soko kopere malamu na biso Daniela kobika. Olingi nini kasi? Zana kimia madame. Kimia madame. Kowela te kozala presete. Yo zelanga na ko rappeler yo. Allô, yo ka hein? Mutonga lobini. Sikoyo, elo nini ba kolukela mwana mokebo Daniela? Madame. Elo ko susute mbongo ka baso lukati. Madame, muto a bengi oyo. Ako rappeler. To vanda, to zelande mutonga rappeler. Chérie, oyo nini ko? Ba komi komona ke oui Daniela za na danger po moto a bengi inconnu. Honnêtement, on a souhaité et bonga pour na ye bate pardon. Mais mutu enlevé ka boye na ibita meme pe mosika. Yes. Batu nyonso bakomi ko benga. Ba yebite Daniela aza wapi pe akobika to akokufa to pe akosuka wapi. Well, I sincerely hope so. Ah, pardon, to souhaité ka bolamu pardon. Nalite écoute ma be comme la Daniela. Voilà mon tonio soko kasango aza kolela. Tantine Egwaleli aza wapi quelque part. Salut, kombo nanga Daniela ibongo yo. Bon, motona kombo na ye. Bon, tokuteni awa bien sûr, mais situation ezaka compliquée. Est-ce que kokuteni bino awa bolo banane. Boza awa depuis quand? Nga 2 semaines, nga 1 semaine. Ok, d'accord, c'est que yo koto zande doyen. Le belanga siko makambango awa ezaka ndengeni. Beluka grave zateka bapel pamba famille bengaka. Bongo kolia. Une fois par jour. Botika baje. Soki ngai ba levenga ba bomba ngai yawa. 3 fois na mukolofona liaka toyokan. Pe soki ba meki ko compliquer ngai ba koyeba. Ndakwa tata na hote Daniela tika. Bato yo pe baza na coopération. Bano yo baza mbongo na bango. Bango pe babanda mosalo yo kala po baza ba vrai professionnel. Nine tikali. Allô? Siko za prête pour le ba madame. Olingi nini papa? Olingi nini? 10 millions. 10 millions de naira. 10 millions? Eh. Bambongo ebele bongo na kozwa wapi? Bon, toza awa teko kakola nzombo na wenza keba. Soki 10 millions za prêter le belangai. Siko ndeni naza sûr que Daniela za na bino. Oza na posa preuve. Très bien. Zela na memelo preuve. Justice. Mema téléphone o na Daniela. Asola na tantina ye. Mema téléphone ona sikoyo. Bakei ko solisa Daniela. Daniela pe azanga eloko kosala te yazalaka mopaya te na bisika nyonso akendaka. Lupango bamemi ye sans adresse. Alors, Daniela, appelle moko eza awa po famille na bosola. Na so bana mutu te. Oh. Appelle yangwana. Allô? Hello? Allô? What just happened? Nini yango sukuna? Nini yango? How come they hung up? Ndeni kasakati susu. They didn't say anything. Oh, Daniela lobelo kote. My little niece is Nzabe nanga nièce nanga kufa te pardon asa na bom moito te. Madame. Soki kasi nalina loba. Parfois abimaki pe atiki bango na kidiba yanga na bakanisaki azalaki. Nakanisi Odo aza na raison. Oui, ça ne va pas quelque part. Yo, problème na nini ko boni boye ko? Journée mobimba.
bozo chasenga nalia nano so nalia te na kosolola te nalobi nga na koloba kaka soki bopesi nga nano eloko kolia nsima nde tokosolola après tout droit de l'homme ezalaka te bozo traité bato bepwani bon yo olingi kolia nano oza na mposa bilei do bino nyonso fo bolia nano est ce que boyebi bisika boza oyo ndako na bino ebo soki ezalaki ndako na biso na ngai nasenga bilei te na ngai nakeza na cuisine nalia yango nga moko na ndenge nalingi yo peti koluka baproblème te keba na matoi mangongi okoka komilukila bangambo pardon koluka makambo te yo vanda Daniela ayebi ko se défendre Daniela asengi nano alia atonda sima kobenga sima bakosolola moto moko ayi korépondre nakanisi alobi te makambo esanga ntina na nsima ye kutu kutu alobi ate eloko te ate ite abengi te alobi te elingi oloba nini mwana mwasi alobi soki akoloba na mutu na telefone bapese biloko alia soki bilei eza te alie te asola na mutu te mpe na ndenge makambo yango ezali mwana mwasi oyo alobi na serie mpenza ye libomesi ye nayebi na nga te ayebi esika asa sikoyo bos te aza kaka ateti na ndenge makambo yango ezokende topesi na biloko akolia mpo bango mpe bandima ke ya solo tosala baje te eloko nyonso ekosalaki mwana aloba na famille na ye bakomona ke toa serie na bamenasi nalingaka te mwana moke abana koderange nga moral bos tokita tomata mwana nde moto aza mbongo na biso oyebi yango bien ke tokosakana te donc na minute oyo prisonnier aza na droit balobi droit de l'homme esala droit de l'homme yango bobanda nanu na bilei mokangami alala bien alamuka bien alia pe bien asokola bien akende mpe nzongo bango misatu babikaka lelo soki bakolia 3 fois grâce à Daniela alelobi Daniela kosenga batiele télévision tala dessin animé po makamne ka yango wana tanga kosilisa dessin animé ono baluka pe piscine batiela ye mpo asokola mosika ya ndako eza lisolo ya mwana moke oyo kobima na ndako bazwi na bakuluna ba criminel bamemie mpo babomba ye te mpo basala trafic bazwa mbongo baparent to mpe famille baluka ye bafuta mbongo wana bango siko bavivaka boye yango na Daniela akoyi na maboko na bango balie batondi do bapalango yambaka bato bien est-ce que baolinga kobima mpe bakima ndako elesaka bato kitoko boye alors est-ce que ça va maintenant namoni sikoyo bato nyonso bakomosepela d'accord ça va ok nalingi sikoyo nazwa telefone nabenga famille na yo sikoyo te pardon naza na pose ya 5 to 10 minutes ya sieste terrible petite fille ozomona teke no yo mpo ozokondane biso tosala mabe bo 5 minutes ebele nini wana bapesi kolia oh non 5 à 10 minutes talaka mwana bonne vie quoi kombo ya sieste bango bayebi yango mpe bakonjigaka yango bolie bien na kati bosepeli kitoko merci yo mpenza oza mama bobokoli semblant mbala moko ndeti kaka balalaka ndeti kaka eloko eza te osengaki 5 minutes batika yo opema alors siko nazosala appel boso wana famille na yo
siko eza faute na yo hein nasengaki 5 minutes yo olekisi okomisango 10 minutes nazoka pongi makasi naolala soki nalamuki kasi bongo ye bandeko basilisi baterroriste mayele po na minute oyo yende mbongo na bino bosale kutu mabe te yango yo donc ozosalisanga bajeto nini nayokaki yo bien te oyokaki nga bien te nalobaki bien 5 minutes ou soit kanga monoko tosa ou soit nazo boma yo iboso obomi ngai ozwa mbongo ndenge nini siko okobenga nani po ya kozwa mbongo pardon na minute otikanga na kimia domona moke azwili bango prise ngande mutu na mokonzi obomi ngai ozangi mbongo terroriste ayebi ke ya solo banegosiaka na mwana oyo ntango aza nano na bomoi famille bakopesa mbongo soki aza kopema Daniela sukisa mayeleleka sikoyo bana baprisonnier basepeli affaire nini baza nango lelo baza na faux cop bakangi faux tête banda babanda carrière oyo messager aye tala so na bomi petit ote tala bai bapwani kombo na ngesa justice mbala osangoni olingo memela bato histoire mosusu makambo so échanger petit oyo aboyi koswa na telefone na famille na ye opese bilei alieko mais si makolia na pesi ye telefone solola oh non alobi na ngo non il faut nano apema tango na zongi tango apemi oh non pongi petit ozo kansani donc a commencé sanga batu a changer ba histoire pour que so bete keta mbata te ayoko bien asala oyo lingi na koma na niveau na menacer na munduki kutu petit oya yo mambalobi na zongi alobi ono na yebi ata lisa so beta te po oza na posa na ngai na zala vivant mbongo ozo te so na kufi petit oyo mana raison siko tosani to menacer ye ne lokoyo ekobangise makasi ni nango kasi bokanzi to menacer na ye. Voilà bazo raisonner. Bon, moi na mosusu. Oui. Moi na mosusu. Parce que c'est comme si azo sala boy pour intérêt ba master na baza wana. To menacer à partir à moi na mosusu. Akofongwama. Idée na ngesa ki bon, ce que c'est petit toi ka salingité. Petit toi na na faux contrat. Moi na mosusu wana pe ba fute biso fola. Donc baza na 3. S'il faut ko boma ba boma mosusu. Hey. Boss. Hey boss. Faut ba lobisa Daniela, famille benga balia mbongo po ba libérer. Hey. Hey yo teti a mwana oyo. Lamuka. Yo peut vraiment mutalali ne vraiment malamu oko kata ba to pongi te quand même. Tu as na droit quand même. O peut que pongi ça la bien pour ton nzoto. Oyebi mbalo yo esa ba jeté. Alors soki na betio lisasi to yote to yete to mwana oyo ndo comprendre mam nazoloba. Tellement jamais obete lisasi okokate. Et bon sikoyo affaire na nini na makambo yo. Oeza entre ngana yo. Tika ye to sola entre biso comme des adultes. Yo adultes yo kola yo. Atana nzoto naza mukolo te mais mutu na ngesa la lokola mukolo. Oza ko mikosa. Yondo mikosi mwana mobali mobimba. Na kati wape ozolia ozolala. Alors que oza mwana mobali, oza mwana mwasi. So za kine mobali ndo luki moye to kimata awa. Ibongo yo oza wa ndenge ni. Oza na ba ideti. Ngana za mutasika. Yoza na mayele mazo sala eloko te to za wa ndenge ni. Bazo swana. Et comme spectacle. Bino mbo kama mino kona bino. Silence. Ou soit bolingi na bete masasi ko akufa. Ah pardon. Osiko osotesa mundu kipwani. Makambo sa Daniela za ngate. Exactement. Ngana yende côté. Oso sala boy pwani. O menacer pwani. Tika na kimia. Yo mpoko yo. Okati na sala baje.
Alors telema Count for 3. nazotanga na Don't 3 make it call. soko sala appel wana te na bomi 1, 1 2 assez wapi téléphone You're threatening. ozo menacé bana mike lokola biso boy na monduki pe Aren't you ashamed? soni na yo te vraiment moto oyo. Voilà base mobimba baetala likambo. Is she not ready to talk? Est-ce qu'elle s'apprête à l'obasiko? Oui, elle s'apprête. Beautiful. Très bien. Let me have the phone. Pesa un téléphone. Just a phone. Yango yo. Téléphone est sonné. Ba wele li yango. Hello? Allô? Oui, allô? You asked to speak with them. Oh, senga kyo so na Daniela, n'est-ce pas? Now go ahead. Sikoyo, azo kayo. Yo, zoa. Hello, Daniela. Allô Daniela? Allô Zawana? Oui, allô Tantine. Ngaye yo. I'm too sorry. Oui, bi naza tellement faut tête pour na bango. Au lieu déjà, na liaki. Oui, bi bien. Nga kozanga ko liate na vie nga. Hello? Allô? Yes. Not Oui. Sikoyo, awa toza na Daniela. Alors, na lingi na yebisa yo, zala prête. Sinon, oromona so Daniela te. Na lingi na kate. Bongisa mbongo wana sikoyo. Pena benga yo. Ça va. Kokata te. Allô? Allô binini? do you know where you really are? Omoni oyo zali. You can truly do practice. Tala, obandi ko Alexandelo yo pe. Yonde mutu, ozo Alexandelo. Oyebele ko so senga 10 millions de naira. Mwana mukelo ko langa ba senga 10 millions de naira. Ezala, mwana mukelo ko langa bo senga 10 millions. Bo banga nzambe ko. And what you Yo lingolo bani siko wana. I'm not your Tala nazala nga mosakolite. Tala, nazala mayela butute. Mais ce bo sangani bino 3. Ata na vie na bino nyonso bo sangisa 10 millions jamais na vie na bino. Bo tika la ko liango te. Bo zwango te. Bo lingo sacrifier batu pona mbongo. Do we need Karam logo na yo. We're joking here. Yo, okati to sala ba jena musalo yo. you have to Ah bon? get to anything. Okanisi ko zelo ko so betinga. just let her Tika yi. okay? Okay? Tika yi na kimia. Come out for all I care. As tia monoko denga lingi. Aza awa akobimate asa na maboko na biso. Small time. Alors, Eyes go. na temps muke solution so zoma. Penza faux tête banda ko enlever bana meke. I'm going to have that 10 million naira. Et bon, si ko tota so boko so pe 10 millions de naira ngoti. Do bazo bakangi faux tête mbaloyo. Mutu mabe bololo. Yo peto yo tokango monoko awo. Tokolia mbongo wana. Okati nini? Yo suksa biso. You have 10 million naira. Yaza mopaya te. Millionaire is too much. Nayebi ke 10 millions de naira eze belé. Mais honnêtement, m'en fous bisika mbongo ngwe ko wuta. Eloka na lingi nièce na ngai azonga mubimba. I don't have that Tala, naza pe na bambongo wana te. thing because Yo kanisi parce que ça nièce na yo. Nde to dépenser bambongo wana likona yi jamais. Wana kanisa malamu. Nani akofuta 10 millions de naira ya rançon po ba libérer Daniela. Kasi bino bati boyambaki na ndako surtout mamoyo. Yo nde mutu fo luka mbongo wana po papa kutaboya ka budaki yango. Papa lingaki kutute mwana omuke na ndako oyo. Voilà lelo bazo banga sangonini bakoyoka. Minutes ezoleka na ba tension. Suspense. Oh, via Siliki. Qu'est-ce que c'est? Honey, Chérie? honey, what do you mean Hein? you don't have that kind of Olobini nini kozana bambongo wana te? Comment ça? It's the life of Comment a ça? little innocent Vie ya mwana muke ya batu innocent tozolo belawa, vraiment. a little girl that I Mwana muke ya batu. to see here for Ah bon? like you said. Na minute oyo. Na lingana ko tukomune na ndako te. Mutu te yebaki makambo ko yabo mobile nanga pardon. Ekoko ela pe mutu nyonso. Ekoza la pe yo ekoza pe ngai. Not have paid. Ngai jamais. Na kondima ko futa. Monte wana pona big sata mutu. Wow. Wow. I think I now know Ah, you better. nakanisi na yebi bien I lelo. always know that you love Na yebaki kolingaka mbongo, mais jamais nakanisa kike yo
okoki kotia mbongo na valeur koleka bomo ya mutu. This is really an eye-opener. Oyo eza likam na kana kate. Vandadi naza kutu naza nani akofuta mbongo po Daniela bima na ndako tolanda na butu makasi boni kala ona tango ebele boye pozu ozokumela kolala po ani na olozwa pongi wapi Daniela nano azonginda kute kutu ye kuna place azali azolala ebo sikoyo lelo bosolaki na telefone fallait bayebisa yo que aza bien to aza bien te oza komi boma pour rien obengango rien. Ah bon? Au cas où ça n'a pas de maloba na yo à chaque fois. Oh, c'est quoi agir? Ndeti na za diable la vie na yo. C'est comme si na za eloko mabe contre moi noy. Tala. Tika na yo. Lokola o se décider. O futa mbongo na te. Ngai noko da ko futa ngo. Nini? Mama lobi yo fandanga na futa. Montango yebi 10 millions de naira. 10 millions naira. Olobi 10 millions de naira okofuta. Oyebi ndenge affaire ne ko kweya soko futi yango m'en fous. Naza na posa de Daniela azonga mobimba pe na pema na ye. Yo ozo kanisa 10 millions za baje. Et bon ce qui valeur ya moto et l'équipe valeur ya mbongo apesa te pona nini. I just stepped out of my compound gate. Oyebi mukolango na bimeka na lopango na biso. Ene nkoni apusani. Na yeba kiyete aye na mwana popi atulinga na sepe na mwana popi na lobi eza bien asenga na lande na motuka na koti na motuka o mbala moko o na comprendre te mutu ango ameminga ne sikoyo mama nanga tikali nazangi mama kobanga te kolela te tout va bien tout sa solution. Voilà l'air paix et coquille. L'air à malewa eza la paix. Pour le droit de l'homme et l'obaka, moutounion so prisonnier to libre faliaka mbalami satu. Do baliaka wana toilette na sima sumba kuna na sima sokola. Donc baza obligé, baze la mukolo ba négocier na famille mbongo efuta mabango babima. Avant cela, mutakozwa a occasion ko pema mo pepa libanda azate. Voilà au lieu au lali au lamuki. Do basuka kana ba action misatu wana. Mbongo wana 10 millions ezebele. Mais mutako senga bino mbongo ebele bongo. C'est comme ça yebi ke bo futango. C'est que mutango yebi mi malamu. Bon aussi gérer tout ça la nini. Bon, ceux qui boko bongo sana mbongo wango. Na kwa sirebi non. Ngai na ba collègue nanga. To sala nyuso to songa Daniela. Listen, officers. Bon, yoka officier. M'en fous. Mbongo wango esalinga rien. Ceux qui ko pesa mbongo ko garantir ka ko bima. Tout ça lango. Naza déjà na mbongo. Ceux qui ba policier bazana moyen ya ko battre la Daniela, ça va. Bon, natuni. Ce cas c'est de mbongo ngo etie danger na vie ya Daniela. Ngana sa pratique po nango. Na sengo opinion na ote. Oh, boni. Yebo compter ba mbongo na vie na yo. Oh, s'il te plaît, comme le babongo te chéri. Nebeke mbongo c'est important. Mais tiko finga batu likolo mbongo yoza nango. Tala. Ngana salaka mbongo na ngana pasi na yebi ndenge basalaka mbongo. Ide no zawa. Totika vie ya mwana na danger. Et loko na solo beza boye. Esengeli to sela mutu na biso. Vous comprenez? Okanisi so to pesa bango mbongo ba otika Daniela. Oh, reste à vérifier. Mais bazo vivre kaka. Bon, na bana lo baboye. Et bagumo beta baje. Bon, bazabana, comprenez là. Ah oui. Alors, Boloba. Ah oui.
And I want to believe that. nandimi ke bolie bien pe bosepeli. Yeah, I do. Oui, nga na lie bien. Mais pardon, moto yo. Boba certainement balutu mibale amadesu pardon. Moninga na ngapazo lia mingi. Siko ezoko kabiso te. See, Tala. my 4G wireless. Siko na comprendre bien. I've seen you the type that is never Oui, satisfied. nazoyeba ke yo osenga kebele mais ozotonda te. Bazopesa yo mais okoka te. Nandimi soki bozolesanga ça va. Mais botekanga na mbongo kasi fona lia bien. It's to treat Eloka mukie bokosala bobosana te botraitenga bien. Please, why do S'il vous plaît, osombaki pizza wana wapi o? Na sepe nango fort. Why do you want to know? Elingo yeba po ani. Because I would like C'est parce que so na bimi awa. out of Na kokende mbala moko somba pizza kuna. a good place. Eza penza na guna nga penza. Why, Bon. if you must know, So olingo yeba bon. I didn't buy it. Na sombaki yango te. It was made by one of Alors, moko na biso nde mutu alambi yango kwa. Ah bon, mutu yango alambela bino penza. Ayebi. Why did Siko poni kasi mwasi yango alambela bino mikoti na makamba boy. said she. Nalobi mwasi te mutu alambela biso. It's not a woman, it's a Mutu man. yango aza mobali. Ah, je vois. he must own an Donc, si ma ye pas à mutu ba faire bosalaka. He works in Te. the house. Asala na ndako He moko. works in the house. Yeah. Asa ne sika ne salaka. Ezala ngo bongo te. Auntie, this people Tantine, pizza o kitoko makasi. enjoying it. Na sepe nango penza. Nzoka liaka pizza pe na tantine na ye gu moko presque na o balesi ye na banda na ndako ba terroriste. You're really enjoying it. O sepe na pizza ngo kitoko ça va? I didn't make this. Ngate mutu na lambi yango. Accept it. Wow. Ah. No wonder Yaro calls him Chieftain. Webike makambango kokani. So why is he working for so long? Siko ye asalaka na mutu ndenge nini? Alors kayibi musane kolamba malamu. Chief in a very big Nakanisi. No. Mutu oyo penza alambaka bien na ndako ya munene pe ya bakonzi. Mansion. That's all I see. Ah, je vois. know. 4G. Moto azopesa ba information Why? po moto alambelaka bango sikoyo alambi eloko ye Daniela sepe nango. Why am I even telling you? Mais poni nazoyebi biso makambo nyonso ngape nayebi na nga te poni nazolobela ngai. Oh. Azui quand même information. Ah bon? Donc moto alambaka ye moko alambaka biloko baliaka na ndako. Guwana ekomiti awa donc guwana eza mutu moko mutalambi yango. Butu makasi Daniela zoluka ba ide sala. Are you okay? Yango vraiment zoluka makambo beponi kotika makele yolala na yoka akolanda ngate. Continue to stay here. Na ko continuer ko vanda te après tout. How would that happen? Siko auzo forcer porte. Siko biso nyoso to kangama na kati awa. But that's not Oh yeba. Woni sa raison te quand même poto kangama libela. tomorrow. Bon, ti na tongo na luka ide mususu a bien. Be ready. Mais bon ça d'après. Escape with me tomorrow. Parce que boki mananga lobi na butu. Et ça dangereux na yebi que ça dangereux. Very dangerous. Mais tout ça déjà une situation moro difficile. Omoni mwana mobali kota zobanga, mwana mwasi zo pesa ba idée. Voilà ne sika boye. Eza likamba courage. Soko kokufa malamo kufa. Tango zokima ke otika la wana po kufa na nzala. To kufa na raison mosusu. A suivre bandeko babi mato babi mate. Tolanda.